Mais pour nani? Ouais, ba cause est belé parce que ba edaka moto aza na idée à bien. Omoni koleka ya mama bana na na média. Tiens intoxika bana wana. Eza mauvaise foi oyaza nango envers nga. OK. Parce que tozara déjà resola ngam na komisa bana ngam na futé nerval ngam na somba ba uniforme même ba kaya bana wana ba première page écriture na ngam te koma ba kombo na bango. Alors tozala ko solola. Mais si bitumata tanga moni acte moko ya mamba libale salami na média a kotisi yango na mutema abandi ko sala ba émission o asala entre tananga na ye to banda ko solola ye na Diego bakabwana kala Diego zova na ndaku na bovon ye moko. Alors mutabongo a déjà na mauvaise foi. Kozwa bana na ye ko bokola eza danger. Eza bana Sarah Bongisa, tu es une mère. Non, bana bazara ya maman, bana bazara ya papa te. Parce que mon bala ko bota awa sikoyo a voyager ke atikeli mwana mwasi. Tu es une mère, tu es une maman. Oui. Bana na bino. Te bana na ye. Laura même ata bana na biso mais ye akaboli. Non. Ngana zara correct na hypocrite te. Ah OK. Bana na ye. OK. On se comprend. Donc, le quoi déjà mutazaki na mauvaise foi à niveau wana. Ya koleka na media koleksa tina bano ye moka bocha yoki mawate. Ke lobi bako tala ngotang ba okola. Ko sala makambo asala ya lokutaza na mauvaise foi. Alors kozwa bana wana koyana baona ndaku nanga eza komi chana ngambo. Parce que ndenga za na mauvaise foi, il est capable ya ko créer lenga ba problème que moi na ya belinga. Liwa tomsu liwa eyaka existaka ke mwana beli to problème moke ye asa ebi ndenge media fonctionnaka aw bano yo sala nga chantage à tout moment ba benga kinga azonyokola mwana nga engé comme sujet ya media parce que ayebi déjà goût elenga media donc ngaza mwana kosoli azonyokolela nga bana botaela nga likambo na kozwaka bango te bazwaka bana ya mobali et pas mwasi oyo azana motema lingi ke mobala azwa bana na ya bokola. OK. Moi so alingi ke bana na yeba ke ne ba boko ma papa na bango. Mais moi so azana volonté tazana mauvaise foi, causer te parce que à cause ça ta bana na ye moko poison yo memi ngambo. Tu auras des sérieux problèmes. Ngana sara ba histoire voina zuba histoire et belé. Oh conséquence ya kimotema malamu ki mutatali bana mobali nanga mobali kuta zo boya bazwa bana me ndeko mwasi atali te bana mobali nanga nazwa bango na sankisana ba oyanga bano ya zwa ba bebiseli bana na ba violer ba comment violer bana na ndako donc c'est compliqué je te dis makambo etali bana ngana lobaka papa sunga bana na yo menga na ozwa bana te mutu na muta bokola bana na parce que même nga pe na bana o batikelanga na zubana na ngate na kepesa papa bokola bana na ote parce que je suis une mère naza capable ya bokola bana nga soki papa monique papa fa soutenir papa faut bimisa mbongo na poche olesi bana na ofuteli bana minerva tu fais tout mais maman bokola mwana na ye selon éducation na ye pour éviter des problèmes bazwaka bana ya muto azana bonne volonté au peso bana est-ce que yo o permetaka na papa Diego pe azwa soin ya bana wana ndenge na o permettre etendeni déjà koloba ko permettre eza langage à mabe parce que Diego est responsable et conscience na ebi ke ba makila na ye est-ce qu'il faut ba permettre et quoi sunga mais tout à l'heure tu venais de nous expliquer te wana makambo bana ngai pona sunga mwana na ngana ko senga edenga te. C'est moi qui dirigeais cette émission. Mais oui. Mais Ngapena na droit à réponse. Moi, tout qui t'a mandambo, chez Top Media, chez Tadingalapa, Tolinga Kozadou. Olobi yona Diego Boa, mythe, master, master saranate. Collaborateur, partenaire jusqu'à la mort. J'en suis sûr que Papa Diego, avant, a une décision à consulter Kayo. Maman, je vais faire ceci. C'est là où on a tout mis. Est-ce que yo au permet ta kana papa Diego? Na makamba bana akoki ko yakotu na ngate parce que ça devoir na ye. Eza makila na ye. Donc il peut faire ça sans pour autant même t'informer, c'est ça? Te akosa lango, c'est ça. Eza même makila na ye papa. Akoki ko informer ou pas, ce sont ses enfants. Makila na ye bango wana. Donc soka za nango faut pesa. Ata ye bisingate, il faut pesa.